N'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est parti. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu es bien, oh. Très heureux de nous retrouver encore aujourd'hui à travers ce grand magazine Rendez-vous valable dans votre chaîne préférée, La Voix du Peuple. On ne change pas l'équipe qui gagne. L'équipe qui gagne, c'est nous, La Voix du Peuple. Et pourquoi pas dire merci à Dari Diouantessa. Au hasard de la prise de vue, j'ai dit merci Dari Diouantessa. Toujours présent. Et le monde Dari Diouantessa. Je dis merci à Parous et Sayo. Pourquoi pas dur encore à penser encore à Killer et sans oublier à Vincent Thieleuzi depuis Dubaï. En tout cas mon frère check des bonnes choses dans Dubaï. Merci beaucoup. Je pense à tout le monde. Pourquoi pas dire merci encore à l'assistance de frère Rémi. Habitant au monde prophète Ngefa au monde frère Rémi asa toujours wana menabi que frère Rémi tant le long na kende kaka mambabi zo sala ma pour na mono na kata carte botambola gi. Bien vraiment. Merci beaucoup, je dis merci à tout le monde et surtout nos téléspectateurs au ballon d'absolu dans ces nets moments partout dans le monde. Vous êtes, je vous dis bonjour vraiment dans Lingabino trop et je continuerai toujours à Lingabino. Et pourquoi pas dire merci à Odette Mounanga, maman Odette Mounanga Tsukula, maman na Christine quoi. Depuis France en tout cas, maman na Lingawa trop. Pourquoi pas penser encore à Hélène Posé Kabassé le silence d'or. Il y a eu un wana, en tout cas, Michel Oyo, je lui dis ça à Kadim Fouama, parce qu'il a fêté son anniversaire, c'était le dimanche passé, à Paris, on a Kadim Fouama, la diva de Paris, je te salue là où tu es, en tout cas, et Michel Oyo, et Michel Oyo, Yonayo. Merci, je suis avec le prophète John Ngefa. Le prophète John Ngefa, ni Tourolobelalo. Toujours le likambu ya mboka, likambu ya ba prophète, likambu ya ba pasteur, ba yandukili awa mboka. En tout cas, ni Torolobela likambu ya prophète, pasteur Walesa, Kabundi Walesa, autiko lamusa susu makambu, lamusi moto na makambu ba prophétie awa en tout cas. Et ningisi mboka na osakana te, et pourquoi pas Torolobela lisusu. Pâques autiko lega ya dimanche, auto monaki ke notre président Félix Tshisekedi Tshilombo oyo azalaki na kati ya cathédrale ya ville professeur Kinshasa o apezala na limbala kuna en tout cas mokonzi mboka kendaki ko sambela Pâques kuna et chez moi batuma trouble batu bazotuna mais au juste mokonzi mboka sambela église nini asoki pe bénédiction ya pasteur ya cardinal Mosengo en tout cas avec Mosengo ataki pe maboko o batu bamituni balobi mais azui maboko ndenge nini oto mona catholique boyaki qui bo continuer mais a eu bénédiction wana ya numéro 1 ya catholique ya Congo en tout cas nisi mo batu mituto tali ba sujet onga mettre solo on a nani o azaka clair o akoki koloba polile na talinga bezaka le prophète John Ngefa en tout cas etosani lelo. Bonjour le prophète John Ngefa. Bonjour Marcevêque Nzambe apambola yo nyoso to bana Nzambe. Oui parce que ngana musai na Nzambe na bana Nzambe tata na lola na tike mission maboko na yo pesanga boanya sagesse et intelligence on a koloba e ote pa na yo yawe na ngolo na tiki kongo na maboko na yo kolo ome mabiso soki yote eloko kosale mate pesa kimia bolingo pe bosale sana na telemeli bapaya nyonso o bakona esprit ya mabe ya terrorisme ya esprit ya ventoux ya milimo ya ngoto bobo pe ya poloso pona ko détruire Congo kutana na bango doda bango yawe na bibeli yo saraki bikamwa na Pharaon Israël mboka na yo 430 ans na boumbu oyo kaki kolela na bango otundaki Messi Moïse ayeko kangola bango onyos akozana makanisi mabe pona mboka oyo yawe bosila na ye na kombo na Yesu Masiya amen amen yawe bosila na ye. Merci beaucoup. Le prophète John Ngefa, bonne santé papa. Santé a toujours médiocre pour mboka yaka na passe na nzala na minyokoli. Toza na courante tala sikone to vandibo. Siko ngana ko archevêque. Ngana ko sepela ndenge nini mboka zali producteur ya courant.
capitale à Kinshasa ezozanga tona zongo inga nena zo biso sikoyo biloko malili ezali oyo kosala ndoto na biso mais ezate sikoyo tunga santé ya ndenge na kosepela mboka ya boy mboka ya poloso ya ndenge nini oyo bakonzi bayibi ata intérêt ya peuple te mais bino bozosambela kuyi bozosambela nini mais peuple nzambe apesi bino ntango bozosalisa bango te mais Kabila akei te Kabila piégé Congo il faut dire la vérité okike mambunda yo azoleka moto FCC azoleka nani président de l'Assemblée nationale oyebi teke na Sénat moto abima moto ya Kabila oyebi premier ministre ya moto ya Kabila bagouverneur nyonso provinciaux bato ya Kabila badéputé bato ya Kabila c'est Kabila nga ke wapi Kabila aza vivant il règne il ne règne pas mais il gouverne ozomona clarté papa likamoni ezoleka na Congo il faut dire la vérité bandeko na ngai moi je vous dis en tant que l'homme de Dieu bolongwa na ki fanatisme parce que Bible ezobisa biso boye na bosembo na Nzambe Bible ezobisa biso boye Jacques chapitre 2 verset 9 favorisme ou bien fanatisme ozali considéré comme un agresseur au Congo. Non, nous devons sauver notre République. Nous devons aussi sauver le président de la République. N'a quoi appuyer parce qu'il est vrai Congolais. Mais les Rwandais, les Zingiers, les Ougandais. Des gars, ils arrivent. Tout le monde attendait son côté. Israël est en train de Pharaon. Biko les gens qui belé. Basangala qui va manger sur le Congo. Moko et les Congolais. Parce que bateau yo to déboulonner bango, mais go boulonner bango te mais go déboulonner. Merci beaucoup tozawana tozokoma makamba osola eza ebele tokosolola na katiawa. Le prophète John Ngefa olobini nipo otelemelaki André Kimbuta otelemelaki André Kimbuta tiki biso ba folo ba solo lelo André Kimbuta bato aza lisusu te olobini ni chance ni repesa na Gentini Mbaka Ngobila. Quand on parle de vice naye fumu banga moyo oyebiye abia zada na mbongo ebele déjà donc ayi wana pona oyiba te bon soki yo Olandi Kimbuta dit est égal à Gentini Ngobila mais toni changement tende konanga parce que Kimbuta n'a rien laissé sur na Kinshasa. Kimbuta a tout détruit. Kimbuta a tout pris. Mais le côté lelo yo Gentini Ngobila zaki na yumbi oya bomi oya pillé azami na problème na justice na biso lelo Gentini Ngobila a comme gouverneur ya Kinshasa na yumbi asa lelo côté osa na Kinshasa kuna mbongo zaki te so mbongo zati so ma possibilité pour ça musala pe Kolongo Saint-Pierre bilama sa Saint-Paul c'est la même chose que Christ qui règne tozomona oyo tozo condamner ba œuvre oyo batika Congo kaka na bato ba ko développer Congo mukolo moko te ba Congo ko za décoller te pe ko développer te c'est nous qui sommes les perdants tozo souffrir na to biso sikotala moto pembe lokola yo tani na zalia ndenge botano ndenge nazotoka tala chapeau na est-ce que c'est normal toi biloko malili toi ba fatila te to biloko so malili mais Dubaï le ki awa na Moïse Asie eleki awa Mali eleki awa Sénégal eleki na moi mais gouvernement na bango oyebi peuple oye votaka bango ba to le peuple batia babi oyebi bangara o babenga yango ya Mali le uti na Dubaï babongisi biloko na peuple na bango babongisi basa à l'aise pourquoi because a congolais ali péché cause a congolais ali lokola lisumu sali ko sala na mokionza makoli misate et comme lisumu parce que on y a masumu papa cause a congolais ali lisumu parce que ngana zoloba ataka mutu na Nzambe yo kana bisayo mon père a Suisse papa na ngai a na mama na ngai bayi ko zwa ngai habito na Suisse conditions sociales normales olongo na passe yoyo mais j'ai dit à mon père il est pas congolais mais comme la société suisse papa na Suisse mais moi je reste pour na bunda na mboka nanga mais je souffre tala papa il mena bisaka yoni ngale ko zona mama olinga ko yanga bi papa Congo le ki Suisse Congo le ki États-Unis parce que nous sommes dans pesa na Congo soki biso bundeli Congo biso mon côté mais Congo eko sana okende wapi
eseli yango moni bakabila bakabila balingi kokende te bajatini ngobila balingi kokende te Kimbuta lelo yango gouverneur comme sénateur mais bino ngombo voter ki nana voter bakim nana voter ki yango tolobi boy na président Chilombo il faut attoucher constitution tolingi ba gouverneur yo kana bisa yo akosimba Kabila simbi te hotel Kabila Nzambe nalobi Kabila Nzambe pouvoir monsieur Kabila Nzambe nalobi Kabila Nzambe te nalobi Kabila Nzambe hein yo ka Chilombo a touché constitution te a touché constitution parce que Kabila botel mina a touché Kabila sa constitution pona article ya ba élection ya ba gouverneur hein pona ngai baza voter ba peuple non pas Kinshasa ville Kinshasa voter gouverneur bango to mona so ba chateni ba kozo ville Lumumbashi voter gouverneur bango to mona soki ville Yambandaka e voter gouverneur bango to to ya bimisa kozo mbula na mbula boboya Kabila yina na ndaoso yo bemba zo kasi on a bisa hote parce que les bato yo kana biso parce que zaika mandé zo continuer Kabila zaika na tout mais yo tika na lobate ozo loba ngala fungula peuple congolais ozo loba za mutu na bango oliaka yango otela ba peso ba mo oliaka wa mutu na bango biso bungini ba journaliste aliaka wapi bozo na basi ndumba bino busali yango ozo mo eloko na so bisa petit frère te olati poto na poto olingo bani ozana poto na poto olati ngo bisanga rizibula kasi yango olia te tika osanga milima pelenge na polo songa na boy milimo wala comme nanga peut papa siko la mission monsieur yokanga nanu est-ce que ville à Kinshasa ils ont voté gouverner ils ont voté Jacqueline Ngobila et ça est impossible oyi moto ba voter la personne moto va voter sur ville à Kinshasa ils allaient moto mundelo comme mais tu sais comment chez Coco voilà le gouverneur wa ko la passe ya batu ba chez Coco bino kotika batu ba chez Coco ba voter Léon te Léon bon asunga bi bana Kinshasa bon to moni asunga bana Kinshasa basunga Kinshasa mumbate bana Kinshasa ko asunga bana ka bana kinga mais kinga ba ke jiko saka bisala minene et pas na motema malamu eza par rapport na bango te hein ngana moni gouverneur Kimbuta sa réunion moko na ye na bata présidence awa na Bovan assisi réunion na bata président sauf que Kabila yakate moi j'étais là azoloba a Bengis ni nali d'aller chercher $100,000 pour opesa na ba pasteur na boy mbongo ya l'état et moi je m'étonne azoloba ko papa dans 4 minutes mbongo ye bandi ko kabola banga bien mboka oyo 100,000 il veut passer ba fa quoi ko yawangani mbongo aluku ya muyibi ozwa pona ni bazui ngala zwaka te nembele kutuma $100 ngabi mbongo oyo na kozwa te ero na carte na mototo na makona Kongo papa batoko ba Kimbuta yango akotika gouverneur comme na sénateur pe ko kama tabe gouverneur Kimbuta on appelle président sénat parce que mon FCC hein Kabila opsa injonction pour voter Kimbuta président sénat pe ko passer président sénat mboka ngo ya nini oto bengi mboka mokbole ya sana maele na bi ya mokbole ya maele la professeur université hein maele la professeur mathématique maele nini ala professeur université apesa cours université ala professeur mathématique ala banel accepté na école secondaire de 4e et 5e avant de changer sujet pour nini ville à Kinshasa mingi so landeli bien ba gouverneur nango ezalaka mingi bandundu ba Congo pour nani bon ville à Kinshasa parce que mystique na bango parce que Kinshasa oyo ezali mboka bakolo Kinshasa ezali bato bandundu na bato ba Congo mboka ville na bango tant bakota la mystique na bango bakaka mwana mboka bango abima mais ba matadi kibala pe basengaka ba pesa bango te bon omoni bakolo Kinshasa na lobi na yo omoni baza baumbu bakolo Kinshasa baumbu matadi kibala senga ngo mpisa pa mais Kinshasa ezali ya bato ya ba Congo na bato ya bandundu batekende basangani baumbu na bateke bakolo Kinshasa. Merci beaucoup le prophète Djengefa. Toi siko likambu ya chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo. O babenga ramikolo to benge China Rambo. En tout cas président oyo maboko pembe abomana ye. China Rambo ndege nanga. Yo benga China Rambo nanga ne China Rambo. Nanga salaoni. Nanga. Mais soki to na passe le nanga. Soki le passe to souffrir c'est nanga. Alongolo le Kabila problème. Nanga longoli Kabila constitution de longoli Kabila nanga ngoli Kabila. Mais Pierre Kabila nani? Pierre munene ya Kabila nani? Aboy ko tshelo shada oyo banda olinga te. Aboy ko tshelo. Ya aboy ko tia na ordre la Kabila batene Tshisekedi. On est bakama kamoyoso. On est bakama kamoyoso to pasa nguma libumu na boy film ya bakanzanga na bela ngai na kosata 3 jours na prison. On est to lwa. Oyo to chef d'état oyo. Chef d'état oyo assemblée à l'église de réveil.
pas qui boye chef d'état wana Notre-Dame mais pas Mosengo okotikanga lo yo ya Philadelphie yo ya ngi wazama na Philadelphie on y a bana o sebela ko ganga émission na ngaya o ganga oh église de réveil tu suis valé tu suis chef de l'état à Liboso on a une église de réveil boy mais fais ta Pâques o ba chrétien ne se passe pelaka Notre-Dame bon na ko bisa yo boy Kutia na soni yi Tshisekedi azali mondimi ya faire dit le fit akolonga kuna te tika la polémique tika la lo ba to tika bien faille ça longa pena ça longa pena ke la catholique na mo sema ko balukela ite yo kana bisela ko mo na zo bisayo yo kana bisayo ngala polémique wa bila la journée ça no la polémique aussi ba bon président de la République azali mondimi ya ba confession nyonso. Le président de la République qui passe ali chef de parti politique nyonso. Président de la République azali chef suprême de l'armée. Président de la République azali magistrat suprême à la condition. Mais à kende qui pona ye mongote c'est mon sengo ni apesi invitation à la Kabila était ce que fait avec l'église yo kana te non Kabila kenene te ba kana mo sengo to kenene ba église ni oyo Kabila genda nani Kabila o dimanche Kabila avec kinga kate église na Vatican la kinga kate invite ça mais Vatican la kinga kate mais mo sengo abenga qui est sous l'invitation chef de l'état tongo to ya mona catholique bando continue pour continuer est-ce que ça m'a bé quand même un grand cardinal, il est reconnaissant. Mosengo abundi na catholique pour lelo alternance socialement. Oh le bani la bénédiction à Mosengo. Oh catholique ndi makiti. Pouvoir ya Félix Tshisekedi. Catholique et boyaki yango seko boyaki. Mais le oyo aki ko bénédiction ba reconnaître avant être comme président de la République. Catholique c'est là qui est rare. Auto catholique sambrier. Catholique sambrier qui te parce que catholique a un problème na Kabila na système na. Ko boulonner te, ko déboulonner. Il y a la différence que boulonner et déboulonner. Il y a la différence. Vous comprenez? Ko boulonner nini? O ko bende ko boulonner elongo ite. Mais ko déboulonner so ke loko esimbita les oies mel kata yango bimisa yango. Neto déboulonner système wana. Vous comprenez? Bazai ko yoka na catholique te. Mokolo moko te Kabila ye église catholique. Vous comprenez? À cause na combat Mosengo c'est pour alternance. Mais les lois sont qui se que d'ailleurs na catholique na invitation à Mosengo ba reconnaître non oui frère toi tu as s'embrouiller et ça on a Jacob hein montagne na bénédiction oh papa ngo pesa ye ezaki Jacob OK mais Esaú mais Jacob a kozwango na nini na plan ya Nzambe mama yoki kende ko bomanyama papa na nga pesa ya na yo bénédiction bazaki mama moko tata moko OK et na conclusion Jacob Montazouaki, bénédiction wana. Mais si on a dit makamou ya Tshisekedi, président Tshisekedi, na Bafayu, na biloko nyonso. Moi j'ai dit à Fayoul ceci. Lamentation chapitre 3 verset 39. Qui dirait les choses arrivent que c'est l'Internet ordonne? Tshisekedi a plan Nzambe. Quel que soit mona kibo akiko simba, mais monta bimis Pharaon ko tika ba Égypte ba bimate. Ba Égypte ba so ba Israélien, ba so la misana bango makamou yo, est impossible ba bima, mais Nzambe a utilisé Moïse. Kasi motema ya Pharaon abimise bana bombo ndele loyo Tshisekedi azawana na angle physique Tshisekedi azwaki na yete hein c'est Fayoul Montazouaki na 62% il est né na Shadari azaki 3e ba preuve ezali kambote yo ndimate okondimaka zela mokomboso azanga mokila zela kozanga mokila tikala ndenge wana mais na plan ya Nzambe na kamati Bible Lamentation chapitre 3 verset 39 yango mo Mosengo andimi Tshisekedi Mosengo le andimi Tshisekedi oh Mosengo andimaki vérité des urnes andimi yango frère c'est Dieu qui touche le cœur des hommes c'est Dieu de planifier pourquoi pas tu es un serviteur de Dieu na likambo oyo mondimaki te eloni osala ke chanson à vie okoma ondima mais soki ben Nzambe alobi na ye Nzambe même si a pas mbola. Mais soki Nzambe alobi na kuta na ndoto kuta la parole de Dieu kuta makambo. Qu'est-ce que tu veux que Nzambe asala? Mosengo na Nzambe na ye. Soka boya ki Tshisekedi. Le lendimi Tshisekedi. Ye na Nzambe na ye. Hein? Et puis Romains 14 verset 4. Asanga bi qui est-il de jumeau serviteur? Si tient debout, si tombe. C'est là c'est ça, c'est là yo lingi verset biblique ndenge. Hein? Verset lingi verset biblique. Ta mutu. Ouais, comme ça nganga pas. Comme ça nganga te na ba vérité si verset biblique. Hein? Alors totika o esalemi Nzambe alobisaki mpunda
il est capable à l'observer Mosengo. Alors c'est Mosengo. Est-ce que le bakeno ba susi Kabila motema pour Kabila mais quelqu'un peut se retirer na catholique. Mais en même temps Félix Tshisekedi a embrassé que les catholiques. Les o ba soigner na catholique. Au bake les oyo Félix Tshisekedi a tambola toujours na matambe ya Kabila ou bien azo changer. Non, ba koto Kabila soigner quitté ya. Non, yoka na ba corps politique o ba signaki baza toujours ba kabonité na cash. Mais comment ça le Kabila ça qui ba kabonité mais Kabila bebisaki ya zobongisa. Mais Kabila bebisaki ni. Te Kabila est aux clés na catholique mais on peut ça. Mais parce que catholique a tellement qui pouvoir oyo sanguinaire ya est tolé. Tobiki tant dimanche tu sais que tu peux te diminuer et peuple a bénéficier ni. Mais moi je te dis aujourd'hui souffrance c'est qu'on le connaît Kabila Zalaki. Tinga lega banana tong. Ah olega banana tong benga la lete. Tu vois dans Argentine de hein ozomona. Eloko moko esalemi ezate yebisa la kadi voima voima beta la western wala kadi voima yona timide tuka la différence ozola na ngai eloko moko échanger te peuple alingaki changement peuple alinga mona élévation peuple alinga mona quelque chose de salema mais zo salema te donc Kabila azokanga Tshisekedi mokato manjange alors soki ye lelo akekuta na Mosengo oui ekopesa Kabila motema passe to banini yo okokeloko okoka eloko mais au cas c'est pas na posa ngubati boko sindate boko kpolololo bakpololi. Merci beaucoup je dis merci à le tenant du titre le premier de l'école l'ennemi de la galère monsieur le responsable papa na Brassiton Boula na Peniel Boula ndende nani ye Rizi Boula le tenant du titre depuis Paris en tout cas Rizi ya yo yangwana Santa Tumutombe na marché avec yo salara nanga kaka pe o salara nanga quoi. Merci beaucoup je dis merci encore à maman Monique Mongani, le cœur en or, mon thème à papa Guilain depuis Londres. En tout cas, tu as dévoilé ma vérité, Kalaming était quoi. Pour Kalaming était tango, ma soleil, sama. En tout cas, maman Monique Mongani, le cœur en or, mon thème à papa Guilain. Dans les bottes, la famille, n'a pas si nombreux tes places. Pourquoi pas penser encore à la diva de Paris, Yende Nani, Yé Kadivoama, la diva de Paris quoi. Même Emmanuel Macron, il est d'accord. Que Kadivoama le diva de Paris a pêché au moté. Oh l'embeseke, petit frère l'embeseke. Emmanuel Macron. Lembo. L'argent, la beauté, Zali. Kadivoama, bon anniversaire. En tout cas, il y a ceux qui fêtent l'anniversaire de tombé mercredi, on fête mercredi. Il y a benda raté, on a benda samedi, on a benda week-end, il y a tout tombé dimanche, fête qui dimanche, c'était bien passé. Et l'on a Hélène posé, cabassé le silence d'or. Merci beaucoup de ceux qui donnent le prophète John Ndefa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout le monde. Nana mon vérité. Nana mon vérité. Nana mon sanga geste. Il faut apprécier puis apprécier merci. Mais ce que ça geste. Na beta oka pam pam. Ta makambo. Na pas ça moi si nanga. Maman Brigitte Ndefa hein autre lembo autre moite asanga moi moite abeninga moi litambo na ki le moite lembo merci beaucoup le prophète Ndefa toujours le bela maintenant point na biso auto chitele toujours le bela point ya pasteur Kabundi Walesa pasteur Kabundi Walesa nalandi kiosque lobby. Ils appellent le pasteur Moussou Baleki, ils vont défendre le pasteur Kabundi Walesa valablement. Balobi, chez pasteur Kabundi Walesa, entourage naye, interprète naye, balataka bien, bangono se basa véhiculé, ou isa abi babi, asa le seul pasteur, ou entourage naye basa bien, n'engé ya vivra bien, n'est pas collaborateur naye basa. Na mo guichopé. Ça va reconnaître que Kabundi Walesa a déjà prophétie et pas ya
papa Olangi ke ako malade ko zoyer et ko meme na liwa ba wi ba kendaki mama Olangi aboyaki kabundele sa sambelela papa Olangi akenda kabundi walesa azwaki message azwaka professeur Lobaka que élection ekoleka bien Félix Tshisekedi mutako bima et ko ya mama Olangi ekokisami ya mibale Félix Tshisekedi mutako leka ekokisami lelo o kabundi walesa lisusu oh lelo oh pasteur azana nguya koleka ba pasteur nyonso lelo ya Congo actuellement oh nzamba zo saela mikolo yo oh azolobele ba biloko oh azu pouvoir ya koloba chef de l'état oh prophète John Ngefa akokoka kokoloba te nzamba lakisi ye eloko mo rezo bongisama po ba assassiner po ba boma président Mokonza Mboka dans 2 ans azu courage wana lobi bino basala nzambe bozo telemela ye siko ya azu courage wana lobi. En tout cas, Robetele maboko ndenge nzamba zo salela ye. Au moins ce que tu fais là, on s'appelle sa publicité, il y a makasi na eloko iko salema te. Ouais bien. Ndeni. Yo kana ibisa yo ndeko zo ba l'équipe ba pasteur nyonso. Mais yo kana ibisa yo. Niko ya ngwana. Na sana ba émission combien? Na sakola pona mboko combien? Et salema to salema te. Na tout niveau, ça m'a il faut dire la vérité. Mais il y a une procédure à suivre. Au moins, il y a un de l'Est, Baba, tu vas retirer mon boulot d'évangile. Na sani bela loba. Frère, na ba benga na poto mo kinu. Na yoka ka ba dégani na ba professeur na ba sali na poto. Na ba stade na ba carifol. Mabala mingi kufa likolo na batwa. Eh papa. Mabala ebele ba dégâts ebele salema likolo na batouane. C'est pour ça que bato poto ba pasteur congolais ba prophète congolais bandimaka bango te. Olaninga? Kabunda laisse na prophète te, azana l'évangéliste. Pendant ça ni ministère yango. Hein? Moto azali autorisé don prophétique. Na ministère il y a prophète est différent. Dans prophétique, tout le monde peut l'avoir. Dans le Sayo, et le Bami Awa, dans acte 2, verset 18 à 22. Mais, ce de moi, il y a 5 misapio. Oh, il y a bien une pomme. Na lingala penya ba kanza na tika ngo na tika zingala ba kanza na lingala ba kanza na tika pa ba makata na tika mais yango nde yango kasi na tika kaso pekisi na tika kasi na tika pekisi ngai ba lingala nde yango na pekisi na tika kasi onini kasi makata ngo ba yango yo benga yango yo na lingala ba kanza ba benga makata. Donc ezali to na sas na bino mabe oyo bino bozo kabana kisaba yi lingala te bozo ko matsana ndenge ya bino awa loboko oyo babengi yango oyo Jésus eloko oyo na tikasi na tikiyamo pona nikanga bitsana autre en pomme na français na lingala pekisi na tiki bon misapi mitano oyo ezali ministère pomme oyo ezali église loboko yesu tozana apôtre tozana prophète tozana évangéliste tozana pasteur pe tozana docteur pour la perfection de l'église. Mais Kabunda laisse azali les trois. Comment il peut prendre la place de prophète? C'est lui qui monta lobaka ou azali autorisé. Yakoba Bauraka dit c'est un prophète et ministre de Dieu. Un prophète, c'est un ministre de Dieu. À quoi il côté, sans prophétiser, mais par parole prophétique, il y a une prophétie à sol. Parce que la prophétie la plus excellente, c'est la parole de Dieu. Tout le monde est un prophète et pas un roi. Mais comme il n'y a pas ça, c'est l'outrage contre le chef de l'État menace. Tu sais que dans le gouvernement de ça, aya ko lukangai, ba kendeke pa ya roi ko lukayote. Et puis bon continuer, c'est pas ça makana nzambe. Il faut tout ça bango bon nzambe établi bango wana, Rome lobi yango. Mais na kotuna Kabunda laisse. Mais ndenge nini moleka oyo apesi moleka kakole apesi kakole prophétie ba musicien yo so to boni ba publicité bango lelo bazawa ka prophétie lokuta wa papa soki nzambe ala kisio likambo akopesi yo kana bisa yoko assemblée pa na ye te na bisa yo azoluka tsizela ya kuna akwa lolo katisika akoya kuna ta fille de fille ozomona akoya kuna ta kokolo lolo te catholique ta na fille de fille catholique bon
yoka mi ba bisayo Kabunda Lesa tango tsika comme président avant ni hôtel oyo Béatrice mais Kabunda héritier Kabunda Lesa nani oyo Mike Kalambai bakende ke mbaki bango pour azoki pouvoir te Kabila za 21 jours avec Origny et là c'est Kabunda Lesa mabeni et là problème là oyoka biso tango la tsika na mbongo te ngala lingana nga bonte ya soki ayi boye tsika soki moni boye akomi président lelo abandi ko biso ba carton de ba message na mbongo ya moboleya et là mbongo moboleya tsika na plan na ye deux tsika comme chef de l'état na qui on a tindi ba to na sali boy dans la prophétie mais Kabila qui na pouvoir ya la te Kabila pouvoir ya kufa tene Kabila qui connaît la bateau c'est ça que moi je te dis Kabila 19 ans sanguinaire méchant avec son gouvernement avec son armée il tuait ce qu'il voulait il a arrêté ce qu'il voulait Kabunda Lesa a joué bena a fumani mbanga na epona ko lobata professeur Kabila hein à mon avis c'est que dit pas mon lobata à mon avis c'est que dit c'est le président congolais so azomona pas ça mon pas mon loba à mon avis fa lutter sur pour ko sabilo ko ngolate ezali stratégie on makiona yami ba le temps on moni prophétie wana mon compte akufa mon akufa bible peut cette opportunité Joël chapitre 9 verset 18 soki nzambe alakisi kam bino basali na ngai bosambeli boleli ngai nzambe na kolongola kufela comme si bomoi mabe ko malamu pourquoi pas il a fait ça pour aller dans les réseaux sociaux kaka ça c'est menace ça doit menacer chef de l'état abangisa ye azobanga chef de l'état akufa na 2 ans akufa na 2 ans na expliquer kama 2 ans akufa na 2 ans akufa na 2 ans non soki na kama di bible Jérémie chapitre 14 13 à 15 les faux prophètes na ba faux prophétie ngai nzambe na tindi bango te balobaka makambo ta na mitema na bango pour troubler bateau et bangisa bateau mais je n'ai point l'envoyé nzambe wangani bango walesa nzambe wangani akpolo la prophétie na tseke na kufa na ete akpolo lolo na tseke di pas président ko banga ete ozo na pasteur na yo ya nzambe te président ozali na pasteur na yo fidélité à l'église obi na temps de la fin je vais expliquer bino to na 7 âge de l'église église ya suka na temps de la fin ça pagaille il y a 2 églises Laodicée ozo mona batata onda ozo mona bakimbangiste oba ko bato banzambe Laodicée église satanique ozo mona ba formation et na temps ya suka tokuta Philadelphie église évangélique apostolique ozo mona eboti Saint-Esprit aboti yango ba église réveil et ça ko yango 2 églises qui fonctionnent et ça dit 5 sages-femmes na 5 sages-femmes na 5 femmes folles 5 sages folles et ça dit Laodicée donc ba Kabunda Lesa ba prophétie à l'okuta pour bible lobi yango na so bango pour la bible lobi yango so comment Ézéchiel chapitre 14 au 13 à 18 et lobi ba prophète alibumu ba roi ka lokuta na ebi yango te bazokolo ba yango pour ba mener kati na bato ngai nzambe ba ko suka na ko kufa na kati na moto na geni to kamati lisusu wales papa pardon ngana bibilo bakate papa pardon to kamati Matthieu 24 to songi lisusu na Matthieu 24 jusqu'à 25 alobi ba faux prophète ba faux pasteur ba kobima il ferait des prodiges de miracles ils prophétiseront ils séduiraient même les élus de Dieu mais les faibles yaka si c'est les faibles c'est la lenda na litoko boye na libumo pa walote et pas la passer na bango ya lenda et pas ken alenda ta la ken ya pasteur et puis na ken ya boxer o ya katie o bi ken na so akangi bo tala akangi ba akanga wale sa ba ken ne nzambe ken wala ne nzambe alenda na ko biso tu sais que du amulu Chilombo buzogele zo yo kana stikangai nzambe ni makambo ale bra su Kongo na pasi makangi za Tshisekedi na otage moya ko sezate Kabunda Lesa il n'est pas comme Martin Luther King il n'est pas comme Monseigneur de Mututu en Afrique du Sud c'est ça les hommes que nous cherchons monter à quoi ça qui Mugabe Zaki bishop Mugabe chita Mugabe Zaki bishop c'est un pasteur bishop mais bata Kabunda Lesa ba mbongo na yako luka mbongo ni motambonga lemba mbongo yo mona mota Kabila siko zo lenta ba kozwate so eta $10 $50 kozwata kozwa motambonga lemba mbongo te ezali tozo ba faux prophétie oyo tozo boya oyo zo pesa mabe na kati ya Congo
Pour la ça. Jérémie 23. Des ans, on a il y a des verset Bible qui est faux, n'est pas vrai. Bible est professeur Sosani. Ouais, madame Sosani. Aussi, on m'a besoin. On rejette. C'est ce que de. Arrêtez. Abibon, c'est ce que d'Abibon. Arrêtez quoi? On a comment on qui c'est que d'Abibon. Ah, on m'a dit alternative à Bible. Arrêtez. Les gars, on zamba lobby. Mettez Satan Lobaka. Acte 16 et 16, verset 18. Pierre n'a pas temple. Mais moi, c'est moi qui ai l'esprit à Python. Il commence à prophétiser les choses qui sont réelles. Vous n'avez pas télémé. Vous n'avez pas télémé. Chaque jour. Tête et la respiration, papa. Quand Dieu donne la vision, donne la provision. Mais dans 3 jours, Paul a construit Gango. A quoi Bango? On a un esprit de Python. Et donc on a un Kaboul dans ça. Jérémie 23, verset 1 à 4. Alors, malheur au prophète insensé, au pasteur insensé, qui détruisent le monde, mettre troupeau. C'est quoi? C'est que nous n'avons pas de on se met les coups fois. Pour la banque, Atika Kongo Nani. Pour la banque, Atika Kongo Nani. On se met le Rwandais. On timide. On tabatte la moto, les Alakabato de Nzambi. Tant que tu l'as dans la chambre, c'est le président Moroté, à la moi sinaye, na kati ya chambre, pour ceux qui maman pour la moi dans la chambre, et la bille Romibale. Soit bille robe de nuit, pour le bali notre bima en Kambabilangi. La boule on a bali todo italien. Na rotalé yoko, le bali yobi angote. Soit kala na robe de nuit, na bala bisayo. O bala kate o moko lingite. Ozoka, basi ba tulia mipiko na mipiko. Yo dingina bogare mu mande foko Kabila. Kabila ba Kabila ndef. Yo mineur. Mande foko Kabila mineur. Pisena na bala na mineur. Wata mota mineur. Yo kala bisayo. Akolala na sous-vêtement esini. Soki moi nazali akobomba moi elamba so ezate akolala parce que ini tango yezo mona image wana mwete ala mongalo kelenga libala papa la gai siko yo kala kwango mais wana président mokaka basoda minduki moite bakengela mwasi ngo balize jamais c'est Dieu qui protège jamais 27 verset 1 à dire si Dieu ne protège pas, c'est qui protège. La Bible est claire. Mais nous amène protestant. Même si conduisons dans la banque, nous amène à battre la banque, il y a des soldats. Mais tant que ça, il y a une tribulation, la banque s'est présentée. Et nous, quand nous avons des salani, il y a expliqué que nous avons 2 ans. Nakei côté Anzoto, spiritualité, la spiritualité zéro. Et dans la 1100 c'est fait au nom de Jésus. C'est Proverbe 26 comme verset 2, comme l'Irlandais s'envole, la malédiction, sa cause à 1100 effets. Ce qui a été à Koufa, qui y a un an. Mais le prophète, il pas un roi, non. Nalobi, même le président de la République, est serviteur de Dieu. Même le magistrat est serviteur de Dieu. Ce que Tangi, dans Romains 14, verset 23, ce sont les serviteurs de Dieu. Même les juges. Nalobi, serviteur de Dieu. C'est ça, bon, ça va catcher. Non, bon, ça va catcher, non, va musicien. Ça peut battre mi. Est-ce qu'il y a Kabunda, moi, monter à Boya, moi, il y a Kabunda, laisse. Abiko sekate, bino, ko sekate. Moi, non, il y a poto, il y a Kobalisa, on est au sac en bateau, quoi. Hein? Na tuni est mort, Kabunda, laisse, moi, est mort. Ah, bon, Nico, mon cher monsieur, ça c'est quoi ça? Oh, c'est là, c'est. Quand on a bandi qui mêle, tu as qui mêle là-bas. Là, c'est gâté. Bon, biloko va ça, na nzai bazo sala ngona bi. Na lobi biloko ba tonzai bazo sala ngona. Ba ba sa bana na bango na bimoro. OK? Ba sa bango na bimoro. Oh. Moi si tala mbinga, après c'est mbongo, il sera jugé. On est bolingo te. On a bolingo. Nzambalo. On a bolingo. Yoka nzambalo. Merci, yoka bisayo. Merci, zela bisayo. Yoka nzambalo. Zela bisayo. Ah, si tu me souma. Nalobi zela bisayo. Omoni moi sinanga. So ina mani amoni ma plus na mona biloko bo. Nzato.
na mona zolo musongo kwa mundele esanga mwete sikoya mibale tunanga nini sanga beti simabo abeti mabwe c'est tri esanga mwete ya misa to sani tanga la phase boya ye isifika sanga ata moi le kolomusika boy c'est qu'on a touché comme que sanga mwete on va comprendre pona lingi ye o kalenga libala pona nini nalinga kaye ye pe pa ina ngai soki amonika ngata na simbeka mere boniko basaki boniko aki kuna nini mwete so simbeka boy siko tala e mort wana siko ngai e mort bon ba ça pas mort yo kasi yo katete sentiment yo ka ngai yo e mort ngai mwasi siko ba e mort balinga eske bato bazebele adjule boko pena abakista abakisha tala siko moni bato siko so bongelo c'est contre la parole de Dieu. Mais ça recommandation. Non, recommandation. Recommandé aïe ko là ça habité il faut être semblable ya mwasi aïe ko sala alaisi mobali ponga ajumu panzi na ye asali na mwasi yango basi balinga biso mingi parce que bauti na nzoto na biso mwana linga mama na mingi parce que mama nde abomi mwana na libumu quel que soit tango asiko sa mobali asiko sa mwasi mobali na pongi nzambe alte mwasi liboso mobali alamusi mobali tanga sutika bata stala suki zolo musongo mwete ata bengalu na mitongo ya milangi olie mota kumisa nzambe obi os de os la chair de ma chair mais abosali ke mutu asala kinza pourquoi eloko ya motema linzanze bonga na langi merci beaucoup on est arrivé à la fin de cette émission na silicité na 2 ans otika nga 2 ans na bate boni boko tika na ba 2 ans wana kabunda lesa to sukisa bango amona 2 ans wana kabunda lesa akoyi koloba boy akoyi koloba boye Kabila a dû 2 chambres apparemment a dû coup constitutionnel a dû lisusu banyo somi balien a ko bloquer Tshisekedi na niveau ba chambre wana tout na makambo nyonso ali to ke nango eloko ko tambola te soki ba desoutre 2 chambres yote peuple kolela peuple ko basika nini bako siéger na coup constitutionnel parce que Tshisekedi pouvoir balobi ke nini chef de l'état na gouvernement bazali incompétent ya kotambuza mboka basala ko babenga nini coup d'état constitutionnel ne bako siéger bazui nini wana basina cour ya cour constitutionnel eko valider ko loba président azali sous digne a diriger mboka oyo te parce que gouvernement na yena pouvoir na incompétent oyo kinzela kabunda nyaleka mais tant que tu timbeli yango toi c'est Tshisekedi il fallait le dire il fallait le baloko wana parce que coup d'état constitutionnel ko sala na Congo et ko sala na Congo mais na Soudan Omar Bashir ba votaki akei du Cameroun na Soudan na Algérie Bouteflika akei nde bazo ko préparer eloko Kabila préparer ba tourner ezali coup d'état constitutionnel biso timbi yango on va appuyer le président là au Kabila ngalo bango mais ba bo président ko kufa na été eloko sala maté d'ailleurs likambo ezali oyo bimi likambo esali makali susu te nzambe alongoli yango ozomona parce que posa Kabila nini akende akuta na président apese ba milliards ba millions ya meza kolia ya monsieur Alar balia kindo ya Kabila Tshisekedi akemba na ye mwana poto akemba na ye. Merci beaucoup le prophète John Ngefa. On est vraiment arrivé à la fin de cette émission. En tout cas, je dis merci à Miss Dédé Matende Paradoxe, Miss Dédé Matende Watanabe, Miss Dédé Matende Watanabe depuis Londres na pesio mbote. Balobi otumboli wato tumboli Miss Dédé Matende Watanabe na pesio mbote place aux alliés. Babi mikolo stopé kaka bongo tondo suka kaka bongo. Tout dévoiler ba bien été pour bandi ko sala moi bato moi mitema pasi. En tout cas na pesio mbote Miss Dédé Matende atunanga bango wana sans oublier Odette Munanga Tsukula maman na Christine Makwa Tsukula voilà maman Leki en tout cas na pesio mbote wana famille en tout cas toujours c'est la kaka nenge projet ni to solo laki
Ningolo ba qui n'est au solo là. Au bas la pété. Ah prophète, comment on a un problème il problème il faut balater. Ça mineur. Il y a ça mineur. Mineur a mandé faut là où. Non, on dit manga andi ma 20 ans. On gagne 20 ans, on gagne 20 ans. On vit la mineur va gagner 20 ans. Merci beaucoup, j'ai dit encore merci. Babi, bon anniversaire en tout cas, fête qui bien. Nenani Kadivoire, je te dis bon anniversaire Kadivoire, même Emmanuel Macron, d'accord pour la diva de Paris, c'est Kadivoire, mon ninga Hélène posé, cabasser les silences d'or. En tout cas, prophète, n'a habité sur les bapes, bon anniversaire, joyeux anniversaire. Oui, mais la Kadivoire. N'a pas ce joyeux anniversaire Nkolo pambola télé là mon kaoki. Et kaoki na bali moi militaire mon kaoki. Ça moi mbele. Ah on dit quoi moi n'a pas je le bénis. La Bible dit Genèse chapitre 12 verset 3 je bénirai ceux qui te béniront. Na bénirai mbula malamu akina liboso et loko so ça en 2019 t 2022 et kosimba. Au nom puissant de Saint Jésus. Amen. Kadivoire, bon anniversaire à Kadivoire, la diva de Paris, quoi. Même Emmanuel Macron, il est d'accord de Kadivoire parce que elle a la diva de Paris, Kadivoire. Mon ninga Hélène posé cabasser les silences d'or. Hélène posé cabasser les silences d'or. Au moment où on est na Kadivoire, on est na mon alikolo. Bapanzinga sango na ligo tindama te. Est-ce que vous tindinga na Western Union na boy ko tindama? On est arrivé à la fin de cette émission pour faire John Gepara. Numéro na ngai na pesa numéro na ngai. Soki kozwa ngai. Pona bonde na pona yo et puis soki on a problème. Baboto la mutuka, baboto le pango, tozana ba avocat chrétien. Ko contacter na ba numéro yo ngala ko temibité. Bango bena ba sali na Nzambe ko avocat chrétien. C'est très état de droit. État de droit. Alors, Tokozwango, Babani, ils ont sabido quoi bateau, auto PC déjà ba dossier kuna. Tokozwanga la 00, na makamba prière, na za pona bateau, le sambo, ko bonde là, ko sumba likambo ngone simbe spirituel, nous sommes là pour vous aider. Tokozwanga na WhatsApp, Imo Viber 00243 89 610 49 41. Tokozwanga sur na 00243 81 877 26 78 peut rejoindre la privée 00243 99 99 42 937. Que mon Dieu vous bénisse. Pendant libanga na pesika Yesu Masio etikali jamais. Merci beaucoup, vraiment on a dédié émission au na Kadivoire, la diva de Paris, la plus belle, la élégance de Paris, c'est Kadivoire. Je confirme avec Fox et je reconfirme encore Kadivoire, elle est la diva de Paris. Elle est très belle, même Emmanuel Macron, il est d'accord de Kadivoire parce que elle est la diva de Paris. La diva de Paris, c'est Kadivoire. Bon anniversaire à toi, Kadivoire. Mon ninga Hélène posé, cabasser les silences d'or. Kadivoire, la dédiée émission à yo. J'ai dit et je finis. Ciao, à la prochaine. Bye, merci.